Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Napesi bino mbote ngai mama Deli. Na lisusu liboso na bino pona kosala video ko partager makambo oyo esengeli na partager na bino. Kolo aza na biso Nzambe aza na biso tozo partager makambo ya kokende ya papa Simon Kimbangu Kiangani. To partager mamba papa Simon Kimbangu Kiangani. Po to comprendre na bato ebele o bazo comprendre te tozo partager yango. Pourquoi na raisonner to partager yango po na monaki Moïse Kasongo prophète apôtre Moïse Kasongo apesaki message moko Nzamba talisaki po na papa Simon Kimbangu Kiangani ke azokufa. Yango na lingi to partager makambo oyo bandeko nyonso ya Deline TV bana bilembo nyonso ba kimbangise nyonso batu nyonso ba chrétien nyonso o bayambaka o balandaka apôtre Moïse Kasongo po ndenge ya atiaki yango bamoni yango o nyonso amonaki yango ape na otia minatiri na ye po bato balanda pe ba comprendre makambo nini oyo eza wana vraiment na kati po to comprendre po to différence ka makambo bandeko nanga to ko sengisa makambo nyonso tute yo na sali video okolaza na biso na bondela na komba tata mwana pe ya molimo santo Nzambe na bomoi Nzambe na bikamwa na pambolio na kumisio Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso zwa na lokumu po to batelinga nazali su na bomoi longo na bandeko moko na moko o baolanda video oyo osali biso ngolu to za su na bomoi papa yango tolobi merci pona nyonso nde na pesi video o na maboko na o papa yo nde kota kati na nga papa po ete lenga nazoloba bana no ba comprendre makambo oyo yo ozoloba na biso na komba tata mwana pe ya molimo santu na BBC o nyonso ekoki ko distraire nga o nyonso ekopesa o lokumu te kolo eza na nguya soki moke te na kombo na Yesu Masiya pe na nguya no molimo santu na bonde bon na komba tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai mama Deline o nyonso bolanda nga boyebi ngai mama Deline boyebi nga te nga mama Deline nasala ba video na Deline TV to partageaka makambo oyo eza makambo ya spiritualité makambo eza ya spirituel eza tellement ebele na muke o Nzamba talisaka biso na muke o to comprendre nde to partageaka na chaîne oyo ya Deline TV yango wana sokolandi nga mbala liboso s'abonner po ete eza pe na ba video ebele wana tosala deja so otali yango okobakisaka même un plus na bomoi na yo spirituel ok Nzambe amona biso lelo na ye ko expliquer batu nyonso oyo tozo yoka makambo oyo Nzambe atotalisa papa Simon Kimbangu Kiangani ye moko pe alobi bandeko na nga elo na ye nalobake Nzambe alobaki papa Simon Kimbangu Kiangani azokufa te pona loba mingi te na ozongisa mwa besika ba video ndambu apo na batu oyo balandaki yango te na osala effort penda na tia penda oyo ekosengela ya muke bandeko na ngai papa Simon Kimbangu Kiangani azokufa te omoni mutu oyo aza kimbangise na biso bato tososola makambo molimo makambo bonzambe eza makambo molimo do biso bato tososola makambo bonzambe toyebi ke papa Simon Kimbangu Kiangani azokufa te yango bozomona ngai le na lotaki na monaki o na yebisaki bino ndoto wana o na monaki wana ndenge balobaki papa Simon Kimbangu Kiangani azokufa na ndoto na nga naso pe ndoto so nini na oyebisa bino ka boyebi yango o nakende ko se trouver na Congo bazolobaki akufi bato bazolobaki akufi ngabi papa Diangenda akufi don ezaki baoloba papa Diangenda akufi après ngabi papa Diangenda akufi mais yisa akufa déjà o tozana siko papa Simon Kimbangu Kiangani bamo babi eza bamsu baye babi papa Simon Kimbangu Kiangani mutakufi mongabi papa Simon Kimbangu Kiangani akufi mbala moko nde na susu mkaki après ka le na ori nazo kanisa ka pa nazongi lisuku kuna
place yango na Congo kozonga na zongi su kuna nde nga na bandi koyebisa batu na ndo yebisa batu na ke muvwa na nga na yebisa bino le na oloba batu nyonso Kongo mobimba ezoyoka voa meme ata mokili mobimba ezoyoka nga nde na oloba ke papa Simoki Mbongo anga nakufi te po akokufa te nalobaki on papa Simoki Mbongo anga nakoki kokufa te ndenge moko papa Simoki Mbongo aliputa akufa te ye wana kaka azalaki na nzoto ya papa Diangenda mpe akufa te ye wana kaka na nzoto ya papa Simoki Mbongo angani papa Simoki Mbongo angani mpe ndenge aza na akufi na ye te ndenge aza na akufi te achange na ye ka nzoto aza ne na nzoto ya moto mosusu bomona ye ka aobima kuna na kamba bomona ye ozomona nga na oloba bona ndoto na nga na molimo nazoloba kakufi te achange nde nzoto biti na nga ya video o nasali ya koloba ke papa Simoki Mbongo angani akokufa te akozala na bomoi akochange nde ka poso ya nzoto Bible elobi en réalité en l'homme c'est l'esprit en réalité à l'homme c'est l'esprit ozomona donc esprit ya papa Simoki Mbongo angani ekoki jamais kokufa po eza esprit oyo ya Nzambe eza esprit oyo ya Nzambe azochange na ye kaka nzoto po bato ebele bakanisaka papa Simoki Mbongo oyo aliputa kufa te ye wana papa Simoki Mbongo angani ye wana papa Simoki Mbongo angani biso bato toyebi tokoloba te ke papa Simoki Mbongo angani akokufa ozomona nga nayebisaki bino après le namonaki mambo wana nasantaki ke papa Simoki Mbongo angani azokufa esalaki nga mwa bien te boye mbala moto ekomona papa nani akufi papa Rigen akufi le papa Rigen akufi lokwa kombone mpe eza papa nani Diangenda nga siko na bi lokwa ye akufi seke liwe bundaki entre bango mibale nde papa Simoki Mbongo angani atikali na biso mais malgré ça me nazo sentir kaka kokufa pona ndoto na ngezaki papa Diangenda akufi après bamsu ba yebi papa Simoki Mbongo angani akufi nde mbala moko nazaki kaka na kobanga kya kokufa mais Nzamba ekoyebisa nga nazo répétons ama Nzamba alobai nanga abi nanga deli yo kanisi yo zo kanisa ke papa Simoki Mbongo angani azokufa nga abi ta okufa te soka kufi eza lokwa banzambe bapombo tutu bakei batiki bino moko bakotika bino moko te ozomona bakotika bino te papa Simoki Mbongo angani akufa te bokozala na ye kaka bokozala na ye Nzamba yebisi nga après 2 jours papa Simoki Mbongo ye angani ye moko annoncer ke azotika biso annonçaki te kazokufa po ya kokufa te alobaki azotika biso bo revoir ba vidéo na ye wana nyonso abai te ke nga après kulumbimbi nazokufa nanga voa même ata nzembo oyo yaki na sango nanu ke azokufa va ye moko alobango nzembo yaki na sango ke azokufa ezoloba bien ke azotika bino papa Simoki Mbongo angani akotika bino akokende na ye do na poso na elongi wana tomona yesu te physiquement te mais na molimo akozala na ye na biso po ete akokufa te aza kati na biso papa Simoki Mbongo angani nde bomona ke aza na kati na biso bato aza na kati na biso papa Simoki Mbongo angani le tobelaka molimo santu azosala na bomoi no eza ye moto asalaka eza papa Simoki Mbongo angani bandeko na nga ozomona donc akokufa te akochange nde nzoto elo na ye nalobaka akochange nzoto akotika biso na nzoto ya mosuni ozomona akokufa te avant nakende na kotiela bino oyo apôtre Jérémie yo anga su apôtre Jérémie so ina apôtre Moïse Kasongo asalaki nazotiela bino nanu extrait to comprendre to yoka ye moko soka alobaki akokufa papa Simoki Mbongo angani akokufa te ozomona muna ata na ndoto na nga Nzambe kute moto ayebisi nga mais ka molimo na nga na ndoto nazo bato nde balobaki akufi bato balobaki akufi mba moko ngale na zongi deuxième tour na bandi koyebisa bango akufi nete po ya kokufa ta za na ye kuna Nzambe te moto ayebisi nga mais molimo na nga eyebisi bato
et puis mokili mbeyokaki yombo moni nga na telemi lisu na bandi koyebisa bino papa Simon Mbankiangani akokufa te aza kutu mutu moko soki akufi toza bato moko soki tokolela kaka ndenge nga mama de na olela kaka mpo napesi ye mbote na loboko te ozomona mpo na tikali opesi mbote na loboko te onse mpe jamais ta mosu mpe avant de jour akufa nga mama deli na kamba ngingi ale mbote na loboko taka ozomona ala après 2 jours akufi na ye eza ngolu ezanga ngolu non souhaité bon mais soki esalami bongo te naza motu moko na olelaka mpo nakutani na ye te na olelaka kaka mpo peut-être ndenge atiki biso komona esala kitoko asimbi mikolo ndenge na ndenge asimbelaka na ndenge alobaka ne wana esalaka quand même bien tosepelaka nango tokosepelaka tozalaka na ye ozomona mais toza bato moko ifale tosepela mpo na nini ifale tosepela bandeko na nga bozala nayebisa bino pourkui tosepela vana tiela bino boyebi nini nzambe boyebi nini mutu soki akufi azalaka makasi azalaka makasi mingi okozala mutu mosusu aza na likabo moko makasi mondeti nga mama deli nde nazala boye likabo naza nango bato ebei balotanga na bandako na bango nga bato balotanga ebele na boyaka kotia batémoignage mpo bolobanga aza vanta bolobanga nazokoinfluence bato balotanga ebele mama deli namonaki oye oyi kobimisanga na prison spirituelle nga mo mpe namonaka nakebimisa moto na prison spirituelle mama deli namoni oye pendo oyi kobimisanga na prison batiaki nga mama deli namoni oye na ndako nango oyi kolongola biloko ya salite ezalaki na ndako osukolilinga ndako opangusi surtout chambre obongiseli nga chambre ozomona molimo na biso esalaka esprit na biso ezosala molimo ezosala makambo nzoto eyebi nango te me molimo no ezosala bandeko na nga ozomona ezaka nga te eza na bato ebele baza na likabo wana milimo na bango esalaka ozomona nga mama Deline bato tosambela bango na ligne bayebi ebele na ndotia ta mosusu mpe bakommentaire bamonaka nga na bandako na bango mama Deline makolo bando osala nga pasi na okotambwa te nakotika na veye na bino namona yo après quelques jours namona yo bima na chambre nanga nabangi mama Deline nini namona kaka obandi osimba nga makolo esika nazalaki okapasi obandi omase e ale lobi nango namona makolo ekomi bien ozomona bato ebenga mona kota hôpital na biso bino nde na traita bato na hôpital ngona ngoma nanga so pe docteur so pe infirmière so pe nani na hôpital na bandi otraite bato na bachariot na nga nazo traite bato na ser moto banda osambela ne na molimo ye mpe aye wana nazomona nga na ye tozokende kotretaka bato kopesa bato batraitement ozomona de milimo na biso etravayaka bandeko na nga siko nga mama Deline mokona kokufa mokonga na kokufa baDeline TV bolelaka po bomanke nga quand même na boye me bosepela na molimo na kozala makasi na kobundela bino lolenge ta mosusu nakoka kobunda te mpo naza lisu na bomoi ta mosusu bitumba na bino makasi nakokimanga mpe nakoki koya kodefendre motu mpe bakanginga me le nakokufa nakufi natiki nzoto ya bomoto nakomi kaka na nzoto ya molimo mpo siko tozala na nzoto ya bomoto na nzoto ya molimo sikoyo nzoto ya bomoto eza telema na babesoin moko ebelebele etufaka nzoto ya molimo yango omoni nzoto ya molimo etravayaka bozala no makambo so ekoti nzambe na video oyo esketi combien minutes bomoni nini naloba mpo eza mambo spirituel mambo awa okooyoka makambo oyo ta mosu na oyoka na yango te me awa oyoka yango nzoto na biso ya molimo etravayaka makasi koleka nzoto ya mosuni na makambo ya molimo ndeka napesi exemple na banzoto na biso ya molimo okobima na nzoto okesauve bato nga omona na bimi kuna nzoto nakepesa bato conseil couple mo bazalaki na matata nake napesi bango conseil so opesi mutu conseil na molimo naki mosuni akomona ka mutu achange ozo comprendre te donc c'est ça molimo ya mutu ekibimaka ekitrave okomona ngo to komo okomona ngo te nga bamisu bayebisanga mama Deline namonaki yo na ndako na nga nayebi na nga ndako yango te na kibomoto boye me molimo na nge eyebi ke ye tosanganaka na ye aza Adeline TV aza mwana elembo aza na situation molimo na nge eyebi ale ezokende kosunga ozomona nzambe azopermettre molimo na nge ezokende kosunga sanke nga mona yeba
ozomona siko molimo na nga ekozala makasi ezoke kosunga bato le nzoto na nga bomoto ezogene le nzoto na nga bomoto ezogene ezobondela bien na kibomoto na obondela bien ezolisa bambondeli ezalaka ndeti ozopesa vitamine biloko ya kolia na molimo na yo lero okili bilei obina kolia te doki onéglige nzoto oyo ya bomoto eyoki nzala mopesi biloko olia te eza lokola olisi nzoto ya molimo no ebanda kotravaille makasi sikoyo bandeko na ngai yebisanga sikoyo le sikoyo moto akufi le ngai na okufa badeline tv bosepela ate bolela quand même bolela quand même mpe mpo nasepela mpe ke bolinganga mais bolela no mais na kati mpenza te mpo nakozala makasi koleka nde naza boye ozomona naza makasi mpo nde naza boye naza mutu bomoto mpe moko esalaka moko betufuma baetufe yo moko boye ezokolembisa nzoto ya molimo ozomona ta mosusu nzoto ya molimo elingi etravaille me nzoto ya mosuni esengi eloko moko boye moye nzoto ya molimo etravaille eza te eza lokola okoti gene obina osala gene 2 jours deuxième jour okoki no te okatani ta mosusu na gene wana nde osalaki nzoto ya molimo elingaki travaille makasi me moye travaille eza te mpo nzoto ya mosuni ekoki te ele ale étouffe sikoyo nzoto ya molimo nayebi te so bocomprendre mama nalobi donc normalement papa simokimba okiangani soki atiki biso na nzoto ya bomoto totikali na ye kaka na molimo akotravaille su makasi koleka normalement bato oyo bayebi makambo molimo penza te bango nde bakolobaki papa simokimba okiangani azokufa liwa na ye nde bango nde bakobenga ngo liwa me biso bana nzambe penza bana bilembo toyebi ke moto akufaka na ye te kokufa ya papa simokimba okiangani mokili ekolobaki akufi biso normalement futa olobaki papa simokimba okiangani atiki biso akufi te atiki biso na nzoto ya bomoto atiki biso na kibomoto futa oprécise papa simokimba okiangani atiki biso na kibomoto me na molimo toza na ye kaka elongo tobanda komona ye na molimo tobanda komona ye tokozala na ye tokosola na ye kutu ta mosusu plisi koleka kunde tosolaka na ye ozomona donc c'est ça po lelo ota mosusu oke na kamba po moni fozela 3 jours 4 jours boye mais ekoma sikoyo liano kotika mabonde na profondeur ye yo aza wana ozomona sikoyo donc eza bénéfice mpo na biso mpo nalakisa bino ke ye atikala ye koloba te ke azokufa yango oyo totie parti oyo ye atikala ye koloba te ke azokufa alobaki azotika biso nasi bocomprendre alobaki ke azotika biso alobaki te ke azokufa na otiela bino yango oyo boyoka jekwa boyoka ye natia pembe na mikro tokutaki papa José ye mpe atindi message na ye na nzembo tolanda nano bino bato ya presse otiela biso nzembo wana ada na nzembo eza nzembo bato boyebi te eza nzembo papa José Diangenda aliaka akufaki atikaki auti okufa kala mingi te 1 mois 2 mois 2 mois je crois 2 mois ekoki 2 mois ou 2 mois et demi ekoki banda papa José Diangenda akufaki azaleki ya papa Simokimba Okiangani ye nde moto aliaka akufi atindi nzembo ozomona ke akufaki te biso nde bato tolobaki akufaki te nzembo na ye atindi alobi boye atindi nzembo wana moto akolota ngo do bazion na révélation do ye aye kopesa nzembo wana ezoloba boye mitunami mpona nini papa akei balobi te ke mpona nini papa akufi to comprendre makambo oyo mitunami nzembo papa José Diangenda tindi mitunami mpona nini papa akei fallait normalement soki ezalaki kokufa fallait normalement ezalaki mitunami mpona nini papa akufi
mais awa ezali ke mituna mi mpona nini papa akei donc nge lobake papa José de Ngenda akufa te akenda akufa te akenda atika biso na nzoto ya bomoto na nzoto ya molimo lokola azali yango moni atindi message ok donc toyoki dai ya liboso balobi te ke mpona nini papa akufi balobi ke mpona nini papa akei ndenge moko mpe yoka tokei wana balobaka mitunami mpona nini papa akei ozomona mpo bakoloba te ke akufi mpo akufaki te akendaki nde atikaki biso na nzoto ya bomoto ozorepete mpe mingi kalika moko yango tozelaka tozala patient tokende bona kotiela bino mpe oyo bozala toleka balobi ke ngonga na nga ekei wana papa José de Ngenda ngonga na nga ekoki yango na kei ozomona yango na kei alobi te ke ngonga na nga ekoki yango na kufi ngonga na nga ekoki yango na kei etikali moke mpe papa Molimo Santu na nsima ya kulu mbimbi bomona ye lisusu te alobi te ke na nsima ya kulu mbimbi akokufa alobi bongo te yango wana ke biso bana bilembo ata lelo papa simoki mokiangani akufi o mokili ekolobaki akufi me biso fo topresizaka ke te akufi te atiki nde nzoto abomoto achange nde nzoto achange nde nzoto mpo akozala kaka na biso nzambe alobaki nzambe abi akoki jamais kokufa akozala kaka na biso botoleka kaka tokende esika ye alobi naleki mwa ndambo tozela ye tozela ye aloba toyoke soki alobaki akokufa aloba likambo akufa te toyoke ndenge aobenga ozomona nzambe alobaki akokufa te ozomona akozala na ye me azochange nde nzoto toyoka esiko tolandi nzembo wana ya bajeteki awa soki boyoki malamu te tosenga jeteki ayemba yango place mokoka eza kobangisa bango soki toke kulu mbimbi mosala wana soki esili ngai nakozala lisusu te bato bazobanga me ezali ke nkolo yesu bokomprendre alobi ke bato bazobanga na nzembo ande babiki apres kulumbimbi ngai nakozala lisusu te donc akozala lisusu te na kibomoto boye ozomona alobi te ke nakokufa akokufa te bandeko na nga aozala nzembo na mpona dini kosambisa mokili olingi omona tata
mona nkolo yesu olingo mona nkolo yesu mona tata kimbango biso mpe avant mona bapapa donc yo moko zala makasi allez jeteki oyo nzembo message papa José diangenda kiangani aye kopesa do yango wana toyoki bon oyo mpenza na ngai na partage ezali kaka ke tozoyoka bamessage ebele mpo ndoto eza nango ndoto moni yango tobondela makasi surtout biso bato tolota nzambe atalisa biso makambo mpe apesa biso baprécision mpo mutu mosusu akoyaka naloti papa Simon Kimbangu kianganya kokufa naloti bato ebele baloti yango bato ebele nga batindela anga naloti papa Simon Kimbangu kianganya kokufa me ndoto ngo loti akokufa nzambe alobi nini nga na liboso na okaya liboso wana le bato baoloba akufi me nga na telemaki na bita akufi ta change nde nzoto esika siko na telemela wana akufa ta kochange nde nzoto toye na nga moko nzambe alobi na matoyi abi akufa te mpo soki akufa eza lokwa banzambe bakei batiki bino mona mokili oyo bino bokotikala bino mona mokili te donc yango elingi elobaki akochange nde nzoto akotika biso kaka na nzoto ya bomoto mpo oyo tomonelaka ye wana me na nzoto ya bomoto mpe akozala me na nzoto mosusu alingi achange kaka enveloppe eza kaka lettre omoni lettre oyo ozwi lettre ochange kaka enveloppe ya lettre wana eloko eza nécessaire na lettre na enveloppe ezali nini ezali lettre oyo eza na kati sikoyo ozwi kaka enveloppe wana olongoli ozwi lettre otie na enveloppe mosusu do yango wana nde eza système ya bonzambe ndenge asalela nzoto ya bomoto sukasuka fo elemba sukasuka fo ekoma kaka mpo eza nzoto eza faible nzambe alobaki na nga abeba nzoto na biso ezalaka faible ya bomoto boye yango tobatelaka yango ndenge alobaki na nga ozomona c'est ça donc sikoyo donc olongoli ka enveloppe otie ochange noka enveloppe otie lettre na enveloppe mosusu est-ce que ndenge elobaki nini ezaka même makambo ezaka eloko moko de papa Simon Kimbangu kiangani akozala na nzoto ya mutu mosusu nde nzambe alobaki na nga bokomona ye te wana ku nzambe te nga mona molimo na oyebisa bato nga bokomone kaka kala te na kamba kuna bomona yeyo me na nzoto ya mutu mosusu ozomona de papa Simon Kimbangu kiangani akokufa te donc ndenge nalobi par rapport ya message ya Moïse Kasongo ndenge alobi totia nanu mwa moke message ya Moïse Kasongo bongo totiala commentaire moke na message na ye. Yango message balanda message oyo naza en pleine retraite me na kati ya kosambela ezalaki lobi na moi. Hier c'était le samedi à partir à 16h parce que nazotandaka na bureau na nga wana nalalaka na karo wana nazwi neti mwa pongi namoni Congo presque ce en esprit c'est comme si moto moko amemi nga na molimo nazomona nazotourne Congo mobimba me na vitesse moko impossible. Donc eza vitesse moko zunga dans 3-4 minutes mais na tourner Congo mobimba. Maintenant après qu'on tourne ba place nyonso bazolekisa nga nazomona bato basimbi ba mandalala. Moni ba mandalala, je vois. Ce qu'on bazo pepa, bazo lela. Bato belle presque Congo mobimba. Bazo lela. Oh. Vision na situki. Atali 16h d'abord. Oh vision ni nelingi izoya. Na peka suko chamu tout les mêmes visions se répéter. Nabi non, je dois prier que le Seigneur puisse me parler
vision elingi koloba nini bato basimbi mandalala Congo mobimba bazolela bazopepa mandalala bazolela du jardin national natuni nzambe mais qu'est-ce qu'il y a nabandi kosambela naluka nayeba parce que moi je suis basé surtout na makambo na nga campagne nde nzambe abandi koparle nga ke omoni bato wana baza bakimbangiste kendo pesa message na bato baza likolo ya kimbangiste c'est-à-dire bao baza en tête encadreur quoi ba père spirituel parmi bango moko ngonga na ekoki zamba siminga na boba biyaka etango azobenda nga nakoma nano nakamba te me namoni place moko munene batongi bandako banini bamemi nga siko place mo babisinga omoni awa nde kamba tala likolo ntango natali likolo namoni baange bazokita na kamba bazalaki 14 ange bakiti ntina niveau banyati mabele te sikoyo batelemi ya espace abimoni baange wana baye kozwa mutu wana ngonga na ye ekoki mutu yango moyena atanga awa eza te omoni mutu wana baye kozwa ye ngonga na ye ekoki annonce na bakimbangiste nyonso ya mokili mobimba bazala panike te mpe babanga te na eloko ezolinga esalama nga nzambe nde na ndimi nazwa ye parceke ngonga na ye ekoki makambo eza ebele oyo nzambe alobaki na koloba yango na télévision te c'est pourquoi je profite pour donner cette message mokili mobimba bakimbangiste bopanike te oyo ekokomela bino na mikolo ezoya c'est Dieu qui a voulu et c'est Dieu qui a dit son temps est arrivé. C'est-à-dire il y aura un mort. Il y a une grande responsable ya kimbangiste. Eza mort te ke babomiye, mort te ke anini, mais son temps nzamba sipela bengaye est arrivé. Ba paniquer te. Ba banga te. Nzamba eri bakimbangiste. C'était le message ainsi de l'Éternel. Namonaki nakokai kobomba ngo te. Eza message nzamba lobi, faut n'appeler ça message. Comme ça, nous allons un peu défouler. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je pense que le message est passé. Et ce que moi je pourrais juste ajouter derrière ça, et après message, est-ce qu'il y a un bon abus, les calibos étendu que vous avez eu à contacter certaines, tous en contact, Morona, et Bacambimo, à l'église qui non, mais ça, un message à Babete. Oui. Ceux qui ont contacté au moins que. Bazolinga ko sacrifier mutu, bazolinga ko boma mutu, ça c'est autre chose. Wana tokoki ko intervenir, tout le kato pe sa message qu'il y a un problème. Et puis nabi pe que na kimbangiste il y a de maîtres spirituels. Monde prophétique qui na Congo bandade na kimbangiste. Est-ce que vous croyez à la kimbangisme? Mais kimbangisme ou bien à kimbango? Je parle de la kimbangisme. Non, moi je ne crois pas à la kimbangisme, mais je crois à kimbango. Vous croyez à Kimbang le roi Nani? Non, mais c'est un prophète. Il est prophète majeur. C'est un prophète. C'est un premier prophète Ali Segite. Kimbang, il n'est pas Dieu, mais il est un prophète. Kimbang, il est un prophète à Blaguite. Qui a fait même le loup, toujours le Edina Bal. Edina Bal n'est pas comme Kimbang. Là, on doit être fort. Comment ça? Père, il y a réveil. Non, il y a réveil. Ce que Kimbang, tu peux bien gagner. Soki lelo tozobenga biloko mosusu tolinga nde kosala debate si aujourd'hui tobengi Aidi na bala père ya réveil siko kimbango tokobenga nani c'est-à-dire tobenga kimbango nani Jésus.
Parce qu'il y a les autres, ces moments ici, Bamsouba, comment vous avez Kimbangu Saint-Esprit, Bamsouba, vous avez Kimbangu Zambé, par rapport à Makambo Kimbangu Asala. Kimbangu, il n'est pas un prophète, il a dit ce qu'il était. Kimbangu, Bako Saote, Bako Sauté, Nandenge Teke, Toyebi Ke, Edina Bala, Asa Père, Asala Makambo, mais ceux qui ont dit à Edine, Toche Kimbangu, na Makambo Moussousou qui a puissance et a Bonzambe, à Edina Bala au télématin. Mais c'est un père qui a fait aussi beaucoup de choses, il a fait aussi de miracles. C'était dans son temps. C'est-à-dire chacun a remarqué que Kimbangu Ozaki Natanaye et Aïdina Bala Tanaye, Tozui Sikaten Tanaye, Balembonge Tanaye, vous comprenez, chacun avait sa saison. Moi je crois Kimbangu comme un prophète. Qu'est-ce qui a fait que on dit Kimbangu, je mettais. Mais ça a la descendance, il y a Fumo Kimbangu. Non, mais Kimbangu, Moutoatikala Noksha Kimbangu Azate. Oui, Batikala Kotik, au moni Bonzambe, Ezaki Katia Kimbangu. Autre Lobaka, les dieux dans la chair. Kimbangu était un dieu dans la chair, c'est-à-dire Nzamba s'incarnait Katinaï. Bana Batikali, Zabadon, Moutoazui, don ya papa, parce que Botabi na Makela ya papa. Ozui donc ko sakola pe ko sambela mutu mais ko zolo ko mobimba ya Kimbangu wana niveau Kimbangu azalaki to boite mais ce niveau Kimbangu ye mo azalaki na bango différence ezate lelo Kimbangu ese vanda combien de fois qui peut miracle monsieur ça la Kimbangu Mikolo peut-être balobaraté mais quand un bateau va sambela Kimbangu Kobika bato babika na bango. Moi j'ai des gens qui témoignent toujours par rapport ya ba œuvre oyo papa ye moko asala. Obike pour wana obike na vie ya bonzambe. Ezala mutu mususu oyo ya se sacrifier ataye nzela. Ali nzela ezate apanzi nzamba kuki banzete akati banzete. Do yangwana bomoni bandeko na nga ba congolais to ça l'effort. L'est-il que ba congolais to comprendre kaka te Kimbangu aza nani eza pasi pona biso ba congolais po te Congo ebonga eza ka pasi ozomona pe amutu prophète ayebi na ete makambo nini elekana Kimbangiste ayebi na ete do ozomona kaka tala beglise réveil ndenge ezalaka tala ndenge ezalaka mais tala Kimbangiste ndenge ezalaka zomona tala Kimbangiste ndenge ezalaka tala réveil tala Kimbangiste donc oko comparango Kimbangiste eza presque monde entier partout église Kimbangiste kota zomona réveil kutu nanu eza nanu teke yo église moko réveil eza biteni zomona Kimbangiste asala hôpital asala université asala bécole asala hôpital donc non ozomona siko soki penze eza kaka ke ancien wana o papa Simon Kimbangu azalaki nango aza lisu na bomoi te soki ancien ezalaki te na bana na ye mbe na minitio tamusu komba Kimbangu si eyokana asu te enga bando oyokana kaka nde toyoka baprofete mosusu oyoka kaka kombone mais omona penza nini munene do ekoma kutu lokwa religion ekoma lokwa religion baba mosusu bazalaka lazobo bakimbangiste bachrétien babouddhiste bamusulman ozomona bamosusu basala bongo mona azotia kutu lokwa religion mobimba po telme eza tellement munene Kimbangiste bandeko na nga siko na Congo tokoka ko comprendre te toyeba nani Kimbangu et puis makamni Kimbangu anga zo continuer kosala kino lelo ya moni ba témoignage na biso ba mama Deline oyo ozo kufa Kimbangu ya lamusi yo bango bayebi yango te siko nga nazo kamwa Nzambe o azopesa bango ba prophétie o pe ba prophétie mo ezokokana pe na ba o biso tozozwa oyo nazo kamwa soki ezaka Nzambe mutalingi na ye kaka ke pa bato mosusu alobi bango likolo pa na biso azokotisa biso na modindo donc nga mama Deline na oloba eza ngolu po bato boni bazolota papa Simon Kimbangu ataki ya ngani o bato boni baolota me bakondima ete kaza ye wana papa Simon Kimbangu aliputa ozomona
tala batu boni bazolota ke papa Simoki Mbangu Kiangani akufi me ngapa na nga Nzambe azoloba na nga ke akozala na bino donc akochange nde nzoto akochange nde nzoto ozomona deza ngolu lelo ole papa Simoki Mbangu akotika biso na nzoto bomoto mokili ekoloba ke papa Simoki Mbangu Kiangani akufi me biso ba oya ye tokoloba ke akufi te achange nde nzoto achange nde nzoto siko one oto pesaka papa Simoki Mbangu Kiangani oyo le tokoyeba ndeti biso ba okuto ata mutu moko abimi na yata na kamba toki wapi abiko ngai papa Simoki Mbangu Kiangani boye fo biso tozana ba confirmation oyo kama Saint Thomas bukamona bukakuikila biso ba otokomona lolenge otokoyi komona lolenge papa Simoki Mbangu aliputa le to bande komone to ande komone na omone après na bande kokwa na papa Simoki Mbangu Kiangani te mais le tenko kaki mbala moko alobi na nga na ye toza mutu moko siko yo boyo nani ye moko abi nga na ye toza mutu moko siko yo boya nde apartir na pe na komona pe papa Simoki Mbangu Kiangani donc mutu akoloba ke papa Simoki Mbangu Kiangani asala miracle te po boyebi na bino ye te soki prophète Rolanda nga po yebi ye te biso ba o toza bakimbangisi te me tozo vivre bolamu papa Simoki Mbangu Kiangani tozo vivre bolamu papa Simoki Mbangu Kiangani butu moi ozomona donc il faut mana pamboli Nzambe na message yango po alobi ke bakimbangisi Nzambe ayebi bango bakimbangisi Nzambe ayebi bango na moya lelo en tout cas c'est tozongisa mbiko eutoleka passé tozongisa ngo ata 5 ans oyo eutoleka eza na pasteur eza rare pasteur abima na télévision mosala Nzambe moko église de rêve po bango babata rêve onga na obenga sommeil bango baza bata rêve donc abima penza aloba ke ndenge eza wana kimbangisi Nzambe ayebi bango 5 ans passé bandeko na nga ezalaki te ezalaki ka baimbangise baza batu moko basambelaka batu basalaka soki ndenge nini boye do totia kutu bango kate nani yango akoleka mosala Nzambe moko alobaki okimbangise Nzambe ayebi bango ozomona sikoyo mpona koloba na prophète na batu oyo balandaka ye ke kimbangisa na oyo Nzambe ayebi bango batu mosusu balobaki bakimbangisa na baza baidolâtre ozomona balobaki baza baidolâtre sikoyo mutu wana oyo yo ozolobaki asalelaki soki atan na ye koki baange baye kozwa ye baange baye kozwa ye alobaki aza Nzambe alobaki aza Nzambe Molimo Santo abi mokili mobimbe koya ana kamba koluka nga Nzambe Molimo Santo boyebisa nga sikoyo mutu abonzi kolia akufi baange baye kozwa ye seki mambo ndo oloba ezalaki ya solo yango wana bososola donc na video oyo mpenza prophète nani komne nani Kasongo sosola nani o Kimbangu ayali ndenge okota mabondeli kotaka mabondeli tuna Nzambe Kimbangu aza nani tuna kaka Nzambe Kimbangu aza nani po bamisusu balobaki azalaki Nzambe azalaki aza Nzambe bamisusu balobaki aza Molimo Santo bamisusu balobaki ndeti yo ozolobaki eza prophète eza na mpe mabe te po Yesu mpe bato mosusu ti lelo balobaki aza prophète mais biso ngana toyebi ke Yesu aza Nzambe mwana Nzambe ye moko mpe Nzambe aomona na trinité donc Yesu aza wana donc mpona alobaki na trinité donc eza Nzambe tata mokeli na nyonso mosali mokili oyo Nzambe tata toye na Yesu Masiya toye na Kimbangu Molimo Santo bango misato baosala Nzambe moko wa solo ozomona de tuna Kimbangu aza nani o Kimbangu aza oyo Yesu Masiya alobaki ke na osenga na tata tinda bino Molimo Santo siko bino so boyebi te Molimo Santo eza Kimbangu siko Molimo Santo nino bino bolobaka bolobani o Yesu Masiya baki akotinda biso po alobai na molimo Molimo Santo azala na ye deja banda kala azala na ye pa ozalaka kaka ozomona Yesu Masiya pe na molimo azalaka na ye kaka ozomona me na bonzoto boye eza ye wana papa Kimbangu nani eza ye wana de biso toyebi ka akufa na ye te akufa te akochange nde nzoto akokoma na nzoto mosusu ozomona na molimo kozala na ye kaka ndenge azali kaka bongo kaka ndenge wana kozala na ye na nguya na ekuta kozala na nguya makasi nga na yoka ngo kale
papa nani edi mwana mwa moke bo azalaka so ba 7 ans boye bato bolanda ngai beta mosusu bone aloba boye alobi papa Simoki Mbongo angani o bomonaka wana mokolo akotika nzoto ya bomoto atikali kaka na nzoto ya molimo akozala na nguya makasi abia kozala na nguya makasi profesi mpe mosusu ekobima papa Simoki Mbongo na nzoto ya bomoto akufa te na nzoto ya bomoto akolimwa tozelaka totala tozela kaka mikolo kaka nde ezokende kaka totala ndenge ekozalela ozomona me nga video oyo naye kosala mpona kolobaki kokufa akufa na ye te aozala na ye kaka doki kozala na ye kolongwa na ye na nzoto oyo ya bomoto oyo achange enveloppe do wana sikoyo ekozala su makambo minene ozomona akosala su ya minene mpo atiki na nzoto wana achange enveloppe omoni le nyonso nzambe achangeaka enveloppe achange mpe makambo ya sika do eza temps mpe mosusu ozomona do temps période mosusu donc achange enveloppe wana do yango kana ndenge naloba mpona baprofesi nyonso bato bazopesa o papa Simoki Mbongo kiangana azokufa yango na ene éclairci bato mpona kolobaki akokufa te akochange nde enveloppe akochange nde nzoto na ye akotiango akokota siko na enveloppe mosusu mpona kosala makambo mosusu ya sika na nzoto oyo aza nango sikoyo mission na ye ezosuka na kulumbimbi lere okende kulumbimbi nde mission esuki par rapport nde tozozwa barévélation mission ekosuka lere azoke kulumbimbi me na nzoto ya molimo ye akotravaye na ye mingi me akotravaye sikoyo na makambo mosusu na nzoto ya mutu mosusu na nzoto na enveloppe mosusu donc pas mutu mosusu na kombo pe mosusu c'est ça ozomona en tout cas yango kana ndenge na partage na bato bana nyonso ya bilembo bana nyonso ya papa Simoki Mbongo kiangani tozalaka biso na esengo mpo toyebi nzambe oyo asolosolo ata mokili egangi akufi azokufa ata mokili elobi akufi bango nde babenga yango kufa biso tobenga yango kufa te mpo eza kufa te ozomona biso tobenga yango kufa te ozomona soki tolela kaka po tala kaka komesana na mutu na boye mais au contraire kutu fale tosepela ezala kutu mafeti ezala mafeti eza premier jour tolela kaka premier jour po tose défoule tolela premier jour mais deuxième jour tobandaka kopepa mandalala mandala moko milele mapembe mandala moko je crois que lobi bongo bilamba pembe mandala na maboko tozalaka bwe milele mapembe mandala moko wana todefile kaka todefile ata na bandako kaka bwe tozodefile tourne kaka tozodefile na biso ozomona mpo na nini nzambe na biso atiki nzoto oyo ya bomoto akei kofanda achange enveloppe akifanda na nzoto mosusu mpo abanda makambo mosusu mpe ya sika ozomona mpo abanda makambo mosusu yango fa change nzoto oyo ake kokota na nzoto mosusu yango kala ngai na partage na bandeko nyonso vraiment tolobaka bongo ata soki lelo atiki biso mokili bango balota na bango o papa Simoki Mbongo kiangani akufi biso ata soki oloti akufi yo lobaki azotika biso po nzambe alingi te bamonaki akufi akufa te mutu kati na bonzambe mpe akufa te bosiko nzambe ake kokufa lolenge nini mokili ekoloba ngao namonaki na ndoto na ngai soki ndoto bato akufi babengaka ye nzambe akufi omoni bango babenga akufi me biso toyebi na biso basekele toyebi basekele tozala tozolela na mitema tolobaka nzambe volonté nokaka ekokisami zwa lokumu tobaka zwa lokumu ozomona yango moni nzambe
alinga maso nga salika mne fois prévenir bana na ye ozomona a prévenir biso déjà et puis nga pene na comprendre azo prévenir pe bango bato ya libanda bato balinga kondima papa Simoki Mbangu kiangani te bana ya papa Simoki Mbangu kiangani te azo prévenir pe bango po na nini azo prévenir bango po na kosunga bango po bakoya na lisumu to balimbisaka te po bango bakaye babengaka ye molimo tata akufi bacholi bakolimbisaka bango te po nzambe na biso lokwa aza bolingo yango moni akomopesa na bango bamessage wana azopesaka bango papa Simoki Mbangu kiangani bango mpa na bango nzambe azolobaki akufi po bango nde bamoni akufi me mpa na biso akufa te ozomona yango fo nzambe mpa na bango azotalisa bango ke akufi boyebisa bato azokufa bokende boloba azokufa me mpa na biso azoyebisa biso ke akotika biso ke akotika biso ozomona donc yango wana napamboli nzambe mpona message ya prophète Moïse Kasongo en tout cas nzambe azwa lokumu na ndenge alobi ke nzambe ayebi bakimbangise alobi nzambe ayebi bakimbangise nzambe azwa lokumu vraiment ata soki azondima ndenge na video wana ndimi ke andima Kimbangu mais alobi mamba bien mpona Kimbangu mais alobi bana na ye te nini te eza problème te bandeko na biso nyonso touti kuna ozomona biso touti kuna bamisusu eyakaka toyakaka malembe kaka ozomona ye malembe soki vraimen aza ya nzambe papa Moïse Kasongo soki vraimen aza ya nzambe lokwa kaka nzambe atalisi ye makambo oyo pourtant oyo tokomi eza su temps bato bakeye malembe te komi kaka na brutalité so oza ya nzambe ozalaka na brutalité papapa bandome emona makambo ya Kimbangu monde ezalaka ye so oza pendaka ya nzambe ndeti message mona monaki wana nasi na commentaire mpe na osalela en commentaire ndeko alobi ke papa Simoki Mbangu kiangani alobi na yebisa bana na nga nani yango oyo aza na yeka mosali na nzambe boye akeko bayebisa bana na nga bana ni aoyebisa ozomona do faut comprendre ke oyo aza nani po abenga bato bana na ye ka nzambe mutu abenga biso bana na ye donc commentaire ana oluka onso mpe na omona ona yebi te elekai pa papa Brice je quoi papa Simoki Mbangu kiangani nayebi te so papa Simoki Mbangu kiangani to papa Simoki Mbangu aliputa abiyebisa bana na nga nani akoloba na bana na ye bana ne banani ozomona otia bino bacommentaire nango po tokomprenaka makambo tokomprenaka malembe tozokomprendre ozomona makambo bonzambe so ningo kola makambo bonzambe fo komprenaka bamessage mo bapesi boyo okepe nde okoti na modindo nzambe afungoli yo mayele obandi okomprendre message oyo namoni elingi eloba boye message oyo elingi eloba boye ozomona donc c'est ça donc nzambe azotalisa bato makambo mpo bakomprendre papa Simoki Mbangu kiangani aza nani otoka papa Simoki Mbangu aliputa po so obandi na kondima papa Simoki Mbangu aliputa te po ndima papa kiangani eza pasi fo banda na oyo aliputa moni Moïse Kasongo ndenge ndimi quand même papa Simoki Mbangu aliputa eza quand même pas plus tard soki vraiment aza ya nzambe alingi ye mpenza aza mwana elembo tomona nga na yebisa bino mpona ye na tika na kolande nalandaki su te nalandaki su te banda natala video moko asala nazalaki dessus totalement na video wana epuis esika nalobaki nandolande su te banda wana mpe nalandaki su te nalandaka ye lisusu te banda lere asala video wana do nazala dessus na video wana apartir wana naloba mpenza mwa mbalo na olande su te nde mpe nabosana na ngai me lokwaka na mamba Kimbangu so otie mamba Kimbangu atanga mama deli nalandako te ata ofinganga ata niso obika Kimbangu na oya mbangu alobi nini ozomona mpo nga na nzambe na nga maseki te na oya mbangu alobi nini mpo na nzambe na nga alobi nini nayoki yango papa bon ok ça va natiki soki namoni yango bakokoso moko boye soki nalingi naya mpo na otia commentaire na oya kosala ozomona c'est ça nga ata nalanda moto wana te soki kaka na titre namoni yo Kimbangu nakoyambangu tatata alobi nini c'est ça donc natika kolanda Moïse Kasongo à partir ya video moko asalaka o papa voici l'homme alobaka nayebi te so na nango pembeni awa o parce que voici l'homme alobaka ke parce que voici l'homme alobi ke ye
église na ye alingi te bato bakotaka na bapantalon kitambala mpe kangango bien nde nga nakangi kitambala boye kangango bien boye osuki tande esali donc omoni ndeti nga nde suki na nge eza boye misusu aoye église akangi kaka kitambala atiki suki libanda abi nalingi bongo te wana ekomboye so ya koprovoke nga alobaki akokai koloba na ntuka ezalaki quand même bien alobaki quand même bien le Moïse Kasongo azwi yango abi nani ayisa do namona mpenza nga abi nakanisaka papa Moïse Kasongo aza mayele nakanisaka aza na connaissance moko nakanisaka mbamo jour kaka ndeka nazwaka ye niveau mona ndozo yemba mona kitisi ye pa nabi ana niveau te ozomona na comprendre ke loko te po modèle alobelaki nasi na osala pe ka commentaire na makambo wana siko awa po mingi na olobela pona voici l'homme nalobela pona voici l'homme ndenge alobaki bongo ezaka pona conseil na pe na message moko wana ndeko moko atindeli nga ok bon oyo tosuka na biso awa nzambe azwa lokumu mpona ngo nzambe amona moko na moko bita video oyo ezalaki kaka mpona koloba na bana nyonso ya SKK bana nyonso ya bilembo toyeba ke papa Simuki Monkianga na kokufa te akochange nde nzoto papa Diangenda akufa te komona papa Diangenda bona ba visio donc kutu so be biso ka kufa donc kutu ondima te papa Nasha monaki papa Nasha monaki papa Diangenda azobunda guerre physiquement boya monaki papa Diangenda na nzoto mususu ozomona tiko banzambe ndenge asala makambo na ye baje na ye nzambe ndenge azalaka kaka boye nzambe azalaka kaka boye yo makambo boye nzambe eza tellement makasi toza ka limité tocomprendre yango moke tozose complete nzambe amona biso na moko na moko donc ndenge Moïse Kasongo apesi message ya papa Kimbangu na sepeli makasi nayebi te soki na obanda suki kolanda ye lisusu mais kaka na oyo voici l'homme alere alobaka esika mpenza nakitisaka ye ngabi do aza oyo nakanisaki te oyo na banda kokanisa mpo omoni moto koso obandi olanda esika apesa ye nanu temps nalobaki ona bavilo wana apesa nanu temps talaka ozomona moko me mbala moko le kaka critiquer parce voici l'homme nayebi te paster aza voici l'homme eza paster na bosena parce bon na bosani voici l'homme mbala moko nakitisaki ye donc ndenge na banda ozwila ye vraimen mbamo mpa nakitisi ye ozomona noselango bakommentaire ata nsima nzambe amona bino merci kimia na yesu masi eza na moko amen.